Oh, la mignonne. Botita la bébé. Oh, la kinda sans la mignonne au bongolia. Oh, zéro. Le bezala kinda disait c'est un deux au bongolia. On a un. Yango zopesa posa kozongisa bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te. Ba moto pe na ba velo ezana privilège la mignonne. Olingo na ngezengi privilège la mignonne. Sengande tokaloki na butu na ntango ekomi réalité. Ngana lali na loti ndoto tokazemi yo sauvage te mena la mignonne. Nalamuka na ntango nazala barêve d'amour ya bolingo ekomi réalisé. Sengande sengande na ngaloba dalilo bamoko po ngana sepela oyebike bolingo zalelemba ya lisa. Bonjour, 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 bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Vraiment, moi, votre humble servante, Maman Mignonne, je suis là encore une fois de plus auprès de vous pour vous présenter cette petite émission, le réalité du monde. Voilà. Avec nous les Congolais, toujours de problèmes. Et le bas Esther TV, ma voix Esther TV. Esther TV abi na Congo na biso orola lokola muka likambo ebimi olali olamuki likambo ebimi. C'est vrai la grande famille, je vous salue de partout où vous êtes. Excusez-moi. Je ne peux pas continuer si je ne dis pas un grand merci à celle qu'on appelle Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle. Hein? Moi, ça Pembe, merci beaucoup à toi. Et je dis aussi un grand merci à ma maman chérie Sindou Elisabeth, à toi maman Esther Mukendi Chabukola. Je dis un grand merci à toute la famille Fréquence, changement des fréquences, voilà. Vous êtes toujours là. Momoko, toujours là. Groupe visionnage, vous êtes toujours là pour nous soutenir. Vraiment la grande famille, maman Monseka, maman Moski m'a toujours dit B52, faut pas parce que la Bible nous dit que la bouche qui parle trop pêche. Vraiment la grande famille, c'est vrai, je crois beaucoup d'entre nous, Tomoni vidéo moko ezoleka, jeune garçon moko ndeko na biso congolais asali a imité nzembo ya frère Patrice na TikTok. Vraiment vidéo wana écartonné. Hier j'étais na live ya maman na biso HM Viroma asali la kango live et il y a eu même une maman. Elle s'est permis à maudire le garçon. Dieu merci, HM Viroma, azalara toujours wana pour un service ya peuple, bémission na ya salarate pour que batubaya ko finga, pour que batubaya ko maudire, en tout cas azongi saki ndeko mama nanzela. Bandeko nangai. C'est vrai, il y a des autres baso ko condamner parents ya mwana mobali wana. Batumsus baso lo ba éduka e mabe. Vous savez la grande famille avec la mondialisation oyo vitesse oyo makambo zo sala mana mboka na biso to na mokili mobimba na monde entier. So totali 20 ans passés, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Nous ne pouvons pas toujours condamner nos parents na makambo susu o ezake ba parents baza ba innocents. Parents mon côté a olinga mwane asalika moko mabe oyo eko détruire futur na yeto eko détruire réputation ya famille na ye. Tomoni na vidéo wana ndeko na biso aza artiste na kotiela bino vidéo na ye a s'excuser alobi ye asalaki yango kaka pona ko imiter frère Patrice étant artiste. Moi nazo soutenir idée ya mwana ya ndeko na biso te. Il pouvait faire ça. Il pouvait imiter le frère Patrice, mais pas na corporel na ye, il ne pouvait pas faire ça. Car cela ne tienne que to bandako finga, to bandako maudire mwana na biso ya mobali. Aza mwana. Balobi soki mwana sali mabe osala nini oyebise ke non. Kozongisa mwana na nzela ke non, likambo osali eza mabe otali siye bon chemin. C'est ça être une bonne mère. Et autour pourquoi tu as fait ça? Si te donne des raisons, c'est ceux qui m'a raison, non, il pouvait chanter, oui. Il y a des gens qui imitent.
Et ça, bandeko na biso baza ko imiter ba Lumumba. Bandeko mususu ba imitaka to mona ba comédien ebele ba imitaka ba Kofi, ba imitaka ba Papa Wemba, nga monde naza na imitaka femme Tamar. Nga na imitaka femme Tamar na ba geste tellement que je l'aime beaucoup. Tellement que je l'aime tellement tant. La femme Tamar. Quand elle chante, moi quand je chante comme elle. Même Monokonanga, je le fais maintenant comme elle parce que esepeli sanga komone kobima asepeli sanga makasi. Donc, en bref, na loba, ndeko na biso mwana biso asali vidéo na kosenga excuse na monde entier. Na koloba ete ya sala kiango nopo na koseka papa na biso to pasteur frère Patrice Ngoyi Musoko, mais il a fait ça juste pour imiter. Voilà. Vidéo wana nazoche la bino yango bokomona vidéo wana ndenge ezoleka kala mingi te. Oh mwana biso a s'excuser. En tout cas, ngana ye ko porter part ya mwana biso ndeko na biso mobilité, mais na ye kaka ko apporter en plus nanga na selonga na moneli makambu. C'est vrai que ndeko na biso asali mabe, la Bible nous dit tolimbisa. Tolimbisa. So totali na Bible, leba yela ki Jésus moi sandumba. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit oyo nano asumukate abanda ko bamba libanga na liboso. On a vu que tout le monde va déposer qui m'a banga parce que peut-être yo ça la rappelle ma bé moko oh peut-être t'es exposé pour une amie soit batouté. Mais consciemment tu sais toi-même que tu n'es pas saint, nul n'est parfait. Tout meka juste ko conseiller moi na biso ko yebisi que non moni likambo sala ki eza bien té. Okoki toutefois ko imiter mais tu ne peux pas parce que eza handicap moko boye eza nango na nzoto tu pouvais pas faire ça talaboy. Mais toko makati na niveau ya ko maudire. Toza banani po toko mako maudire batu na mokili. La Bible nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu de maudire, c'est pas à nous. Munoko na biso eza munoko o epambolaka. Bandeko nanga la grande famille de B52 la mignonne officielle. Papa na biso Mali na Cape Town en Afrique du Sud. Papa na biso Mali aloba nanga toujours maman B52. Faut toujours qu'on lukaka ko pambola batu ponza be pa pambola yo. Vous savez ce que vous maudire batu mingi. Dieu ne va pas te bénir parce que waneza musala na yo te nzamba lingaka bazo place na ete la grande famille. Notre Dieu c'est un Dieu très jaloux, trop jaloux même, je dirais plus. Tina lokundo. Kande toyo kanaki. Donc ndeko na biso asengi bolimbisi. Portons-lui au cœur. To mema na mitema na biso, to luka place na mitema na biso, to limbisa ndeko na biso ya mobali. Asengi bolimbisi sincèrement alobi akokende même kolukati frère Patrice ce qui est à mona kiango et que c'est ça qui était asenga e bolimbisi. C'est ça, la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Ce qui biso to sala ba masumu chaque jour tozo ken tozo bondela to senga nzambe pardon zo limbisa biso. Bongo mwana biso ya mobali ndeko na biso ya mobali. Asengi bolimbisi na likambo asala kiango unknowingly au anglophone balobaka. Peut-être dia salango na intention ma bête. Vous savez, il y a des choses qu'on fait deux fois. Au sali likambo pour toi tu vois que non, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais mutu mususu amon non na angle mususu. C'est pourquoi même na Bible tolobake Bible zambeli a minuit balé, couteau de tranchant. Pourquoi? Parce que même verset biblique ko ba pesa ngana tanga, ngana comprendre on a ndenge nanga. Mutu musu peut comprendre on a ndenge na ye. C'est-à-dire mutu nyoso to azana open view na ye, azana façon na ye ya komone la makambu. La grande famille de B50 de la mignonne officielle. Ngana ye te pona za la avocate du diable ou avocate du diable ya ndeko na biso mwana biso. Mais na ye juste pona koluka ko kiti sa mitema ya ba papa, ya ba mama, ya ba ndeko nyonso o ba sepela ki na vidéo wana te. En tout cas, pardonnons notre frère. Asengi bolimbisi, asala kiango na ndenge teke ya mabe ya koseka to ya ndenge nini. Vraiment, merci beaucoup na linga bino mingi. Bonjour bandeko nanga ba congolais na TikTok. Ngande auteur ya vidéo ya Frère Patrice ozomoneza pembe na bino. Mais nazana regret mingi na motema, nazoka passe mingi na motema komona ndenge vidéo eza mal commenté. Place nous sommes ta publier vidéo nazona ka ba commentaire ya mabe ozosanga na motema. Mais soinga na salaki vidéo pona koseka Frère Patrice te.
wana za pasteur za adorateur na biso na mboka ya Congo toyebi très bien na oki koseka ete pe na oki kofinga ete so na salaki video wana na sali kaka pona kosala pona ko imiter me na sali pona koseka ete nde bongo na kosenga nono so amoni video wana sali mabe na motema alimbisanga nga na za artiste bolimbisanga bo commenter mabe te na video wana bo comprendre biso toza ba artiste nde musala biso ba artiste kaka boye na kosenga bolimbisi na bino nyonso pe place ye moko aza soki amoni video na kosenga ne moko bolimbisi me video na salaki pona koseka ete merci mingi na oki koseka ete pe na oki kofinga ete so na salaki video wana na sali kaka pona kosala pona ko imiter me na sali pona koseka ete nde bongo na kosenga nono so amoni video wana sali mabe na motema alimbisanga nga na za artiste bolimbisanga bo commenter mabe te na video wana bo comprendre biso toza ba artiste nde musala biso ba artiste kaka boye na kosenga bolimbisi na bino nyonso pe place ye moko aza soki amoni video na kosenga ne moko bolimbisi me video na salaki pona koseka ete merci mingi video na sona ka ba commentaire ya mabe ozo swanga na motema me soinga na salaki video pona koseka faire Patrice te wana za pasteur za adorateur na biso na mboka ya Congo toyebi très bien na oki koseka ete pe na oki kofinga ete so na salaki video wana na sali kaka pona kosala pona ko imiter me na sali pona koseka ete nde bongo na kosenga nono so amoni video wana sali mabe na motema alimbisanga nga na za artiste bolimbisanga bo commenter mabe te na video wana bo comprendre biso toza ba artiste nde musala biso ba artiste kaka boye na kosenga bolimbisi na bino nyonso pe place ye moko aza soki amoni video na kosenga ne moko bolimbisi me video na salaki pona koseka ete merci mingi. Bonjour bandeko nanga ba congolais na TikTok ngande auteur ya video ya faire Patrice ozomona eza pembeni na bino me nazana regret mingi na motema nazoka passe mingi na motema komona ndenge video eza mal commenté place noso mutako publier video nazona ka ba commentaire ya mabe ozoswanga na motema me soinga na salaki video pona koseka faire Patrice te wana za pasteur za adorateur na biso na mboka ya Congo toyebi très bien na oki koseka ete pe na oki kofinga ete so na salaki video wana na sali kaka pona kosala pona ko imiter me na sali pona koseka ete nde bongo na kosenga nono so amoni video wana sali mabe na motema alimbisanga nga na za artiste bolimbisanga bo commenter mabe te na video wana bo comprendre biso toza ba artiste nde musala biso ba artiste kaka boye na kosenga bolimbisi na bino nyonso pe place ye moko aza soki amoni video na kosenga ne moko bolimbisi me video na salaki pona koseka ete merci mingi. Voilà, j'espère que vous kolanda vidéo ya ndeko na biso mwana biso asengi bolimbisi portons-lui au cœur to limbisa ye parce que tozaka bato mokili to sumukaka chaque jour to sala mabe chaque jour na nzela otambola na kotala misu na biso na kokanisa to sumukaka to luka place na mitema to limbisa ndeko na biso ya mobali parce que Bible lobi to limbisa tuku sambo na sambo mbala sambo. Bible sengi biso to limbisa en tout cas to limbisa ndeko na biso ya mobali. Merci beaucoup na bino nyonso o bozalaka toujours branché na B52 la mignonne officielle. Vous êtes toujours là pour soutenir maman mignonne B52. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez le lien, aimez et puis commentez. S'il y a des si je tiens, en tout cas, Bossala Biswango, s'il y a aussi de remarques, Eza bienvenue parce que nous ne pouvons pas avancer sans pour autant avoir de remarques. Ceux qui va remarquer Ezali Obokoki au Salabiso, en tout cas, Eza bienvenue, numéro Nabiso, Eza affiché wana, vous pouvez nous contacter pour nous donner vos suggestions ou faire vos remarques ou apporter aussi un plus que non maman mignonne voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on marche. Bolingo, aimons nous vivons, l'union fait la force. Bozarawana pour nous soutenir. Sambino toza et l'autre côté, hein? Sambino sobota la bisoté, to ba vu pe kotate, ba j'aime pe gozalate. Donc merci beaucoup na maman Raïssa Pindi, merci beaucoup na maman Style. Hein? Maman Whiskey Style, merci beaucoup na maman Ursula Nakata dia Cape Town. Merci beaucoup à tout le monde, hein? Tout le monde, je dis bien tout le monde. Un grand merci à toutes les personnes oyo boko partager lien oyo nzambalo la arrosanga te ko pambola biso pona musala oyo tozali ko sala vous servir, c'est notre devoir.
Ouais, vous servir vraiment, c'est notre devoir. Merci beaucoup à toi, l'ingénieur Banza Bachigol. Merci beaucoup à toi. Un grand merci na Mutu Oba Bengi, le président des 91, JM Boda. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à toi, Angie Omari. Merci beaucoup, Angie Omari, ma soeur dit notre mère. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à merci à Togosi Lissate, maman Nadine Chiswaka, la femme légitime de messieurs. Shérif Jeff Ntumba, merci beaucoup à toi. Je dis un grand merci à toi, Corinne Mantekil, la femme légitime de Aimé Makanda. Merci beaucoup à toi, ma femme légitime de Makambu. Merci beaucoup à toi, maman Blandine Chukula, la femme légitime de papa Joël. Merci beaucoup à toi, Nathalie Tanzé, la femme légitime de messieurs. Pasteur Michel Mbumba. Un grand merci aussi à toi, Flavine, maman Flavine, mère de garçon, maman Flavine Kayembe. Merci beaucoup à toi, sœur Irsi, le Kayembe. Surtout. Et puis je dis un grand merci à notre Seigneur parce que il nous protège, il nous donne le souffle de vie. Malgré la pandémie, il nous protège tous les jours. Merci et je vous dis bye. Abonnez-vous massivement. Oh, la mignonne. Bébé. Oh, Kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te bamoto mpe na babelo eza na privilège la mignonne olingo nange ezengi privilège la mignonne sengande tokaloki na butu na ntango ekomi réalité nga nalali na loti ndoto topanzelu yo sauvage tembe na la mignonne nalamuka na ntango nazala barêve d'amour ya bolingo ekomi réalisé sengande na ngaloba dalilo bamoko mpo nga na sepela oyebike bolingo zala elemba ya lise